tobangi eloko moko eloko ni tobangi maloba muwei basala on ba jeter nazana verset biblique mais lelo na retraité die moi na di ngwete na transférer la pédiatrie non tu n'es pas un docteur mais edimwe andimi abiba kundanga na cimetière ya Kimbanteke. Pourquoi? Alors moi na edimwe alobi ke bakokunda edimwe na nécropole na ta vidéo pour na relaxa bino problématique eza awa lokola nga nazali mwana na ye soki nasali yango ke bakunda papa na ngai na métropole de ezakaka edingwe ye moko kaka nde muto a se décider quoi parce que soki nga na décider ezali ye muto a se décider tobangi eloko moko eloko ni tobangi maloba muwei basala on ba jeter na métropole na kolinga te mais tu wana yo yeba te ebembe ikende te eboya peta egoboya edingwa kufi bazomena métropole edingwa boyi. Mais tant que va dire teti, est-ce qu'il y aura des conséquences? Parce que tout le monde est de mémoire baké kundango, mutuwa va kunde na village. Bazo que ne kunde na cimetière ya Mbeteke. Eh papa, accident, on son accident. Accident ya munene na cercle panzani, mutuwa zongi sous morgue. Et dit moi baki ba kunde na Kimbanteke na cimetière Kimbanteke. Mais moi na lobby ba kunde na Kimbanteke te, ba kunde na nécropole. Ba kunde yango, bo place ba kunde yango. Normalement, il faut être en métropole. Il faut être en métropole. Si tu es banga, batu ba okende matanga, batu ba okende cimetière, ni ne comme la bango. Moi na apporter garanti que ngaza mwana dingwe na mwana ye, ngam na lobby ezaka lokolo dingwa soloba, yango to meme na pédiatrie. Lokola nga nazali mwana na ye, soki nasali yango ke bakunda papa na ngai na métropole. De ezakaka edingwe ye moko kaka nde muto a se décider quoi parce que soki nga na décider ezali ye muto a se décider. Je vais transférer moi ne dingwe par Jean-Marc Mutombasia magicien Kinshasa. Na sala na signé nini ya transfert na ye. Avec José Nzita, le samedi 1er mars à 16h. Aïe aïe aïe, ça va aller. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe, je suis béni. Nous vous donnons rendez-vous à la salle Les Pyramides Congrès au 16 avenue de Saint-Germain au 78 560 Le Port-Marly. Pour acheter votre billet, allez sur www.billetweb.fr/concert José Nzita Paris. Le 1er mars 2025, je serai avec vous à Paris. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, le logo, na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mkolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, moussala, banini. Et réparer le système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement ya break de break, donc et son fonctionnement ya bien. Tout comme les Congolais. Les Congolais, tous ont gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont gagné les locaux. On a évité de dire, surtout les pasteurs, ils ont dit, Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko c'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça des jours ata ba tele loko moi cuire mon quoi c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata izala kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindele yango ba pese biloko ba udia pour biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango y anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango
nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoisson donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Merci balandi la nouvelle tendance, merci encore une fois na confiance au pesa Gabiso, merci na banda kunabino épiscope ya Yambo Ronde Kita. Rendez-vous na Kitata. Alors on a kanisi bo sepe jande bo moni na bi aïe. Docteur le quoi yebe docteur traitement ratakate. Et ko raté parce que esa vocation esa musala biso tozui. Ce qui to tika ki batu mabe ba continuer na makambe mokile ko za sauveté. Ndeko nanga moko ayebisa nga bi Ronde Kita nzamba ta senga na vision. Akomi prêt kwa ko sauver mokile oyo mokile suka na onde babake suka mais bana nzamba baza prêter. Bana nzamba baza prêter. Kanisa lisese ya basizo miyali ibala mitano ya mayele mitano mosusu ya zoba nakatika cha butu momali na bango ayaki mitano bakotaki mitano batikadaki ye nga musika na nkolo na batela nzoto José Ndita akomina kobeta musique ya kilelo. Merci bon je ne sais pas le générique ezali tout ça générique ya acteur moko ameko jouer biso illustration edingo nenga bande catch et puis que sali bana et sali ba congolais bien na bato apoto ba birande guitar c'est biso le roi total ndenge edingo asali. Alors nazona ta déjà ba gant parce que bobi que gant yango neza élément na biso liboso tout ça parce que tout traitement so aucun hôpital le moni docteur alati ba gante ke banae parce que Azam mystique, hein? C'est très important qu'on l'a tarango. Avant traitement, batabanda ou baso banga ba linga traité sous nani sous rande kita alinga traité nani épiscope ya Yambo. Ndeko grâce à émission bato belé ba komo tika mabe ba bi que soto parti mutwana ya kamabe ya koloba vérité. Bato musuku ba senga ngai ba bitala banani oyo boyo kanga mala basela nzambe bongo siko banani non moté ya kiparate naza moté ya on a bisaki bino ke mutono sto za libanda na corps pastoral to considérer le roi mona pasteur so ba sali makama buzoba et surtout à toucher ba écriture en tout cas to koyela e poto zongse na nzela aza mona pasteur oyo za Israël biso tout abana nzambe biso tout abana nzambe na kata Israël Congo ce que za Israël donc sikoyo donc voilà, tout le tabagan, les autres traitements, ils ont payé ça. Alors, pendant que tous les tabagan, tous les dans la régie, bâtir la biso générique, il y a les lots, il y a illustration, il y a catch. Tout là, ça va tout catch. Il y a dingwe, dernier dingwa bandagi. Moi, on va jouer en bien, qui tombe en casse. Tous les dans la régie, bâtir la biso image, il y a moi, na pour la salle, il y a dingwa, on a aussi les sexy, bateau fort. Total, il peut te zongi. Et ça, la partie au Israël, et ça, la promesse au Israël. Et ça, la Kamusu, Jésus-Christ, ça, qui est tiré pour Israël. Et ça, la Kamusu, et qui est pour la nation. Il faut un bon prédicateur pour comprendre. Un, J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans les Je l'ai trouvé dans les morts. Merci beaucoup, merci la régie, merci chef Jordan, nous avons assisté biso à l'émission Kitoko. Merci à notre patron Alain Dele. Jeune moko bien, jeune moko swag, jeune moko asola bien.
papa Alain sola bien bino bato botonga ka yebo continuer ka otonga muko mona bino ko zo tonga ngala ko peksa bino makambo zo ka te moi mbala bato zo bunda zo luka vina ye alo sala chaîne kitoko ya pepe le wana RTNC ali bino sikoyo kaka koloba ka makambo sala ka kolanda ka ye ko kopia ka ye alo ba bolandi boko ka ete alendele pambolama ntala ba Felina sunga ba bola banini ndeko sunga papa Alain tindela ka mbongo po sala musala munene soki yete et chaîne à boy et les écoute la chaîne à sango malamu et les gina chaîne ba pasteur chrétien kuno mona ba catch ba bitumba bani biso to tera li le banzambe après simbote pe pa Roger Baka wa paraphrase arabe je paraphrase après on paraphrase awa merci total générique le lot to kolobela likammo zo sala passe bobi ke to sala matanga ya Edi moto na ngenge na mena simba tonga te na moni tonga te moi ne dimwe comme soki die soki feza die moi ne dimwe abeti batu mabaku na matete batu babengi nga babira ndekita seul yonde to tikala na yo pona o sunga biso parce que moi ne dimwe zo yo kate et corps dimwe pour vous informer na kasi botaki na ba image vous montrez que corps dimwe ezali na cinquantenaire déjà et utaki ne kotaki na Kimbangi c'était vraiment to pesi merci na Simon Kimbangu na ndenge honoré Edimwe par rapport à vena ya suka akenda ki na église ya Kimbangi c'était na kasi ba illustré biso ndenga zobina Edimwe vraiment abongola mutema na ba ezaki nini néo soki néo témoin de Jéhovah abongola mutema kuna abongola pe l'église de réveil mais église PC Edimwe sengolo la Kimbangi c'était ça te pour la fanfare et puis on va fanfare zo mettre na anga saka ko na ring donc Edimwe na joie na Kimbangi c'était donc tant fanfare zo sonner na ring vraiment c'était la joie pour Edimwe to pesi merci na bato église Kimbangi c'était nenge bo honoré Edimwe parce que yé pas honoré kibino abaka zuba kisina ye ayi opesa pa ya papa Simon Kimbangu et tango akufi pe pendant ba malade na ye en tout cas église ya Simon Kimbangu et tika qui était vraiment bazaki na ye et puis na ko senga bande kwa Congo Brazzaville Edimwe linga bino mingi tango abela ki asenga kimbongo na ye et pa ya bato ya Brazza hein atangaki bakombo boyebi ya bato ya Brazza boye kutu kotanga bakombo bato awa parce que Edimwe zaki na méchant Edimwe zaki na kanda boko sabatuté église Edimwe était abandonné Edimwe ba traitaki na propre valeur na été lelo il est mort ne mukuna bakaka ke mukolo na kukufa boko ya wana boni ko sala discours na kusenga nzamba la musanga ta quelques minutes na bala mino bokanga minoko na bino si bonyoko na kinga yawati si Marie Misamo azalaki abuza kufinga ye ndumba démon boye mais mukolo Marie Misamo akufaki balati mitumpu basoko lela ya Marie ba congolais mitema mabe ba congolais Edimwe kokaki na ko vivre Edimwe kokaki ko kende ngwana te mais grâce na sala de mission azaki na Lubumbashi na sala mission pour la kolela Edimwe combien de fabeli soutien zate na gouvernement et lelo akufi ndengwana atikali kutu ko bunda bitumba suka bane ko préparer bunda te mboka oyo soki les États-Unis ba protéger ba Rambo ba protéger ba commando tire ba kufi te to banda kala to zaka na bango tire to zaka bango pona nini ba protéger ba bango mais biso ba non seulement Edimwe lelo Edimwe azate mais ça ba msuba zali ba kabo ba kangala machine de guerre ba msuba zaza ba katia ba sala ki mo esengo pe na ba moment moboy ba za ba légende il faut que protéger ba bango to moni mindele ne ba zo sala ba ces gens c'était des noirs ba Mohamed Ali ba na tala mindele ba accompagner ba mais biso mama combien de fois dis-moi ça libre émission à télé à zone les carabes que bo pesanga taboé bo kipaka ngate on a des images trop laxabino c'est pourquoi tant on tolinga to ba to ba la vérité le quoi yeda bo sali eboy bo ba tikali bo sala bango bongo te en tout cas on la banque appela la mboko appela lobina ta appela pour tout trésor ale kana te faso sur la mon image wana Congo ate mais bo capable de sala ngo mboka peut pambolama il faut honorer pe batu oyo ba nyoko mapona mboka ngo lelo to yembaka Congo ya Lumumba Congo ya Bowane mais surtout tellement comme tout ça la batu wana ba yiba lino Lumumba ba yibi lino Lumumba to kumisela ba télé to leka na mboka musu ba pesa ba valeur mais ce comme na Congo na biso mo sans valeur
esika bakenda kotsali na Lumumba fallait batata ba policier wana bakengela kango mais négligé totana tongo bona ba ceux qui posent qui image à solo ceux qui posent qui le kuta to éviter to moneka ko ba ibili na Lumumba c'est la honte ça soni pona biso makamsu totala kango na ndenge mo malamu et dit était négligé alors likamboza bezanini na autre vidéo pour na relaxa bino problématique eza awa problématique ezali edingo de son vivant alobaki bakunde la commune ya Kimbanteke malheureusement cimetière ya Kimbanteke edingo pourtant l'information soko soko kangesika ba wei bazalaka cimetière ya Kimbanteke bakoma da ko tonga bandako bazo buka batongo bazo tonga bandako na cimetière ya Kimbanteke n'importe na eta na saki be mission ezaki mo kala mingi tawa il croit ayeba que cimetière ya Kimbanteke za non clôturé ayeba que nécropole ezali mais edimwe andimi abiba kunanga na cimetière ya Kimbanteke pourquoi parce que bazo négliger ngai bakipaka ngai te basala ka bazong saraboy alors moi na edimwe alobi ke bakokunda edimwe na nécropole to bangi eloko moko eloko ni to bangi maloba muwei basala ba jeter maloba muwei soki akufi basala ba jeter nazana verset biblique mais le long na retraité die moi na edimwe te non transféré la pédiatrie. Non, tu n'es pas un docteur Jean-Marc Mutombo Kinshasa, ancien magicien. Kinshasa, oh, banda ko bimela batano comme Moulaï wana. So vous allez Kinoa, Zaïroa, ya kalabi ke na babutu to saka soko binyoke suba, omona ona kweki na moneki mutu wala ti robe moye Moulaï. Na tala bona omona mutu nete likolo Kinshasa. Kinshasa wana abongola motema koma pasteur. Comme on est pasteur Mutombo Jean-Marc Mutombo yenda bane ko bimela to Kinshasa, azwaka kisi ya basango, pe azwaki kisi ya mfumu moka zaka soki na kota bandundu kuna nda botola ke molimo wana ya Kinshasa akoma ko bimela bato abongola motema yende squaza na pédiatrie à Colobération parce qu'il y a des anciens magiciens avec on explique biso il y aura des conséquences parce que tout le monde est mémoire ba ke kundango mutu ala ba kunde na village mais tant ba ba tie teti ba sombelier nini na bazo kende ko kunde na cimetière ya Mbeteke papa accident o son accident ya munene na cercle panzani mutu anga zongi sous morgue pona nini conséquence ya nini alobaki ke ba kunda ye na mboka. Alors, maloba edingo bozo kango bino moko. Edingo alobaki bakunda ye na Kimbanteke plutôt. Edingo alobaki bakunda ye na Kimbanteke na cimetière Kimbanteke. Mais moi na lobi ba okunda ye na Kimbanteke te ba kokunda ye na nécropole. Siko tozo banga batu ba okende matanga. Batu ba okende cimetière. Nini okomela bango? Mwana na porter garant bi ke ngaza mwana edingo na mwana ye ngam na lobby ezaka loko edingo azoloba yango to meme na pédiatrie et pas Jean-Marc Mutombo Kinshasa ya expliquer biso mais avant wana bota la vidéo boyoka bino moko maloba ya edingo boyoka pe maloba ya mwana na ye après to tindie na pédiatrie na me répondre ko lingane mais tu wana yo yeba te ebembe kinete e boya peta e gruboya edimba kufi bazo mena métropole edimba boyi autant na ngina mo pesinga ide même Ibrahima akoma nini ke vedette ne monsieur yale edingo to pieta kota afura ta dépôt ya masanga na compte edingo Ibrahima sala ya ngode inibla sala ya ngode comment basinga on dit mabino bakokunda yango bo place bakokunda yango bon normalement il faut être en métropole tu vois il faut être en métropole on a esa place où que na ba oner na e ba tourisme touriste batu ebele do ba ondoya bana poto ebele o ba 8 ans ya ko ya assister mais baby ke tomba ko kitakini après ba ko ya nini ba ko ya ko tala esika bakunda champion na bango vient na bango ndeko na bango quoi yango moni tozo sala nanu makambo pona ndenge bakokunda ye mais ekokunda na métropole malgré tout yemoko de son vivant alobaki ke bakunda ye na Kimbanteke bon ezana makambo oto zo sala pour que makamyo su eleka bien papa lobaki bakunda na Kimbanteke bino bo changer bolobi bakunda na nécropole omonite ke il fallait qu'on honorer kaka message ya mowe. Bon, omoni suite ya place bakokunda na Kimbanteke déjà Kimbanteke déjà tonda
comme finalement ba petit érosion tout ça et puis nzela pe vraiment tiko comme makuna exactement donc exactement pas si quoi donc normalement il faut que ba kunda na métropole omoni bien sûr que papa mende koloba bongo parce que azalaki na kanda oyo kamona ke azalaki comme délaissé na pays na ye quoi tu vois quoi azalaki comme délaissé na pays na ye yango moni ke voilà quoi ba rejeta qui était mais omoni bato oyo bayaki après république d'Isaïe bato oyo bayaki bazalaki ba congolais te majorité bayebi Valère Edingwete omoni ebele kaka baye baye koya donc bazoye baté ke Edingwe azali nani parce que bato oyo bakoli na Edingwe asepeli ça majorité to mboka ekomaki na moi problème mboka ekufaki ebele pe bimaki kande ça baké koluka ba ville banda quoi. Tu vois quoi, yango monton papa a mon aki non comme si azala ki délaissé yango mon amandaki ko passer ba message moko fort quoi pour ba konti ba yoka pour ba zwa kana et donc ba monaye ba chaika donc voilà mais ba décision ana lokola nga nazali mwana naye soki na sali yango ke ba kunda papa na ngai na métropole de Ezakara Edingwe yemoko kaka nde muto a se décider quoi parce que songa na décider ça yem ta se décider. Merci beaucoup. Je pense que bolandi vidéo alors ngai nazaki na kisi na chuba mona Edingwe parce que soki ba gain latami na lati kashne et ça traitement hein faut na chuba tonga mais bon makambo ya mutakufi et comme makambo compliqué hein makambo compliqué alors na lobi boy na ça la transfert hein pour so baminganga basala makamla na ndenga logique so amoni ke kawaneza yete atindi transfert je vais transférer moi ne dingwe pas Jean-Marc Mutombasia magistrat Kinshasa na ça na signé nini ya transfert na ye comme ça et permettre ba traiter malam signé épiscopo ya Yambo médecin adjoint de Jésus-Christ. Merci. Transfert yango na sali. Azo kende pas Jean-Marc Mutomunda expliquer biso makambo parce que au monitango Jésus akufaki azaki na maloba oyo bande koloba. Sikoyo ba pharisien ba mayele makasi. Tango Pilate a condamné Jésus babomi Jésus et sili akei bazongeli Pilate. Ben comme ça Pilate to bosana ki eloko moko un petit détail. Atun bango quel détail? Babi Johanna avant kufa abanolo babilobela. Alors baki ke so akufi akoseko après 3e jour. Alors to so banga ke ba yekoli na ye surtout petelo wana za mystique. Ba ko yoka na bake na cimetière ba yibi ebembe na ye ale ba pandisa ngo ke Yesu asekui. Alors biso to lingi o ta garde hein o détaché biso division spéciale. To limi pena ba policier ba moins gentil on se beso pena ba na mura pena o pena hein donc ce comme donc et puis pesa comme nduke makasi pena donc to ka moye ko limoko pena donc ya kufi donc cimetière papa bana mukile banda yango to ba Jésus Christ aleki bango cimetière ba kengele zaka ya Jésus bana mukile banda 3 jours pena ration pena donc mura te ba marqué pena no so comme o petelo o moye ko moka meki bo monika nzinga alala papa premier jour deuxième jour troisième jour mokola liboso mabele monaki elokola motonyoso o mokola mibale abele omiko Jesus toma lokofe ko bwa kaka basi na yena banzemba nzambe jo pena kamsanga et pourtant il m'a bien a BBC musique nzamba kotisi seben yenta na seben ne bete na niveau na liwa kabila papa là to ka seben na diko na te atala ku maika lambai alongo wana ili biso rumba Jésus na benga kayo susu bwa kakane basi na yena kata musique nzamba yem tabete lokwana mokola misato mabele sentiment siya donc 3e jour ba soda ba kokate ba ka mabele ningani tremblement de terre batala bo adali banda kolo so to benga ke mokonza mapinga
Yo moko za mapingo osale nini. Ye moko moko baso ba otira bi to kokati. Botika kende. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors to senga na régime ba pesa biso image ya Jean-Marc Mutombo ndenga zo ba pona makambo ya enterrement ya Edingwe tokutani prochainement Nzambe apambola biso. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais Nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie Nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango Nzamba pambola bino. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. Le fait compliqué, en fait, Abraham...